Coucou la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele en tout cas. Boboto bonde kona kati ya mabota na bino, bande kona ningana, moko pati, moko pa café et ça la bien, bande kona tombela na biso. Vraiment quand ndenge na yebisi bino après les vacances, santé penza eningani mo moke menzamba za la contrôle. Et de plus en plus mieux, les jaloux vont maigrir. Voilà. Donc, bande konanga, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika bizubino, bande ko, oyo penza za vidéo pour partager, eza li solo oyo, et betami, bino mo boyebi, tozui yango, na tchengo na TikTok na nga na original, mais na YouTube na ngai, na ye na ngo na rediviser, nga mo na beta yango, soko lingo yo kango na original, ok, na TikTok na ngai la danoise number 1, okomona yango vraiment ndenge mwasi wana aza kobeta lisolo na ye. Mais na YouTube na boy kozwa yango parce que kozala copyright. Alors nga mona kobeta yango parce que epesi pasi na mawa biso ba mama ya bana biloko ya boye tokokaka mote toza ba mama tokomi na bakoko ezali kamoko ya désordre ya somo ya mabe. Like vidéo partager koleka ndenge wana te ndeko na nga like partager tia commentaire na yo pesa position na yo na likambo oyo ekosunga ndeko moko ekosunga pe ndeko mwasi wana parce que ngai pe na suka na kopesa bino position na nga en tout cas na kobomba yango te na kopesa bino position na nga soki likambo ndenge wana ekomeli ngai position na nga ekozala boye boye na kopesa bino ngo na suka bandeko continuer ko like ko partager en tout cas bo like bo mesana nga na mona boye ndenge na betela bino na baba histoire boye ba live toko ya sima. Voilà, donc bo commenter bele bo like comme d'habitude. Voilà bandeko na ngai likambo ezokende ndenge nini ndeko mwasi balobi azali awa na kati ya Londres. D'abord na koyebisa bino ke na Londres awa bandeko na nga ba famille ebele bato ebele bazala na bakisi eza mboka moko bato basimbaka kisi facilement. Soko tombe na ba camarade ya mabe, otombe na bato mabe, okokota na nzela ya kisi. Yango bandeko na nga faut kosala attention, camarade malamu aza nani, moninga malamu aza nani, kande na yebisaka bino n'enviez pas. Ata yo bazofinga yo zanga mobali, vomi ozanga mobali, mais soki nzamba pesio na bana malamu oboko la bana na yo, ko envier muto azana mobali te. Parce que ndeko mwasi oyo lisolo to betani azalaki pe parmi ya bato banda koseka bato ke yo balaka te mobali no wifi ngana bala menzoka nde lelo azoya kokota ye kutu na wifi to oyamba ete donc ye penza donc to tindi ye penza epa ya bato balelaka butu na moi ye to tie na milelo bandeko wana ka ambiance de na mimali solo nanga boyo kalisolo na bokebi nyonso ndeko mwasi wana aza na Londres awa abota obe mwana moko ya mwasi mwana wana mwasi mwana moko abotami mwana kitoko abi mobali ne paza mobali kitoko makasi mais mobali na yaza mobali oyo travaillaka mingi na ba église catholique azalaka proche na basango proche na makambo penza ya catholique makasi penza donc okoboya donc yepe donc baza vraiment bato oyo bazaka mingi na église catholique. Alors aboti mwana na ye aboti mwana na ye mwana penza ya kitoko ya mwasi azokola mais mwana wana abandeki kokola zaki très poussé na mayele azomona ke mwana azolobele ba makambo azosala ba makambo moko eza vraiment ya âge na ete neti mukolo moko boye aye koyebisa mobali lene mwana komi na 7 ans lobi nga na comprendre mwana te ba mouvement na ye makambu na ye msuna okende kokuta ya fungoli makolo azo caresser sexe na ye nazo comprendre te zani mobala lobi oyo fo ezala makamba ba démon fo to kende solola nango epa ya sango bakei ba expliquer sango apesi bango ba prière boye bosambelaka mpona ye prière boye bosambelaka mpona ye en tout cas bakoti ba prière au fur et à mesure pe bazosambela mwana azokola mwana azokoma siko plus en plus ko se renfermer à elle-même. Donc vous comprenez azolinga vraiment soko zana ba camarade te azolinga bozala vraiment
mingi na papa na mama na salon te azolinga mingi azali na chambre na kwe na ye na makambo na ye na mondi na ye mais mama soki bando osala souci abi nzambe pa opesanga mwana mosusu te obeleka mwana moko nga na boti bongo siko makambo esu likambo nini mwana mpenza alingi kozala te ndenge mwana bana bazala na bamama mwa lisolo mwa babima aoyebisa tokebeta mwa tour abana basi tosomba boye aboyaka na ye kaka alors na 14 ans bandeko na nga ndeko mwasi aye kokonstate ke mwana na ye akomi na zemi donc ntango azotala ye amoni mwana akomi koyamba monene moko boye asololi na ye baregle na yo oyo nazomona yango te alobi non epuis bavomissement bamakambo ebelebele alors amemi mwana epa GP biso tobengaka ba GP awa bamédecin de famille amemi mwana kuna bandeko likambo somo like partage lisolo toyeba ndenge nini ya kotalaka bana ndenge nini yo na lisolo oyo soki omoni mwana na mwasi akomi kose réserve bandeko ezalaka sini moko ya mabe fo bana bazala open basolola me mwana azokima mama fo kolandelaka ye bana wana mingi basala makambo ya mabe alors bake na hôpital baye kolobaki mwana aza na zemi mama wana esali ye pasi alobi me mwana oyo namonaka na ngai mingi te na makambo ya mibali bamakambo neti malgré azala na abanda mpe kosala babiloko yango me banda tosala bapriere nakutaka ye lisu na makambo wana te komisimbasimba azwi zemi wapi alobi bon na ape na mwana ka moko mwaye mpe na sekue ye mbangu eza te nakende navandisa papa na ye tosolola likambo bandeko ake kovandisa papa ayebisi ye en tout cas fo zemi wana balongola yango en tout cas nga na ndimi te abota na age oyo et puis loka toaka na mwana moko tobuskile ye te totuna ye mpe te mobali yango nani totuna ye te tozwa yango ka normal tosolola na ye kaka toyebisa ye ke non loko azemi yango eza nanu ba 2 mois soki ezokende ba 2 mois tolongola yango boye en tout cas mama wana boyi ndeko mama boyi bandeko na nga abina boyi mwana nga kolongola zemi te na botika mwana moko na lukaka mwana tile na ozwa te sikolo kwa ye kobota na 14 ans na abota ka na récupérer koko na nga ya zonga na ye ba classe ekosala nango eloko te bato bakoseka lelo baseki lobi kuna baobosana na bango ekoma nango normal en tout cas mama wana boyi mobali azo insister kaka te fo balongola zemi bref lokwa pe mama boyaki azo insister mais mobali alobi batuna mwana batuna ye mobali te brutaliser ye te bango pe bazobanga lemsu mwana bango komela poison mama pe akomi kobanga azolanda makambo ya papa azolinga pe kotuna mobali yango juste aza nani azalaka wapi mama pe azotuna te akomi ka kolengela ye ayaya eza nango kaka vie problème eza te obota kaka sikoyo bandeko na ngai bino boyebi na ba 4e mois ya zemi basalaka ba échographie belé baye komona ke mwana avandi na position ya mabe donc eza pena mabe position eza bien te ya mwana et puis mwana na kati ya libumu aza mongol aza na ba problème ebele na kati ya libumu mwana wana aza bien te fo zemi wana normalement ba docteur balobi fo balongola yango parce que mwana wana avandi na position mabe de 2 zemi mwana wana kobotama akozala mongol akozala kizengi baye na sango na ndako mama wana akomi kaka nakosambela tokotyongoka na bapriere nzambe akosala bandeko na nga tosisa na lisolo conseil koya nsima alors mama wana sikoyo ndelema baye abandi kaka nde kaka azalaka mwa bamasolo na bato bayebisi ye te kende pa mama moko boye nakotanga kombo mama wana awa te parce que ye mpenza azalaka soki otangi donc alinga kutu masolo ne babeta yango te me ngai na kobeti yango mpona fo nalamusa yango conscience ake pa mama moko boye qu'est-ce qu'on a kosenga bapriere
pour na nzambe asala ke mwana wana longwa mongol zemi wana evanda bien. Alors kokoma bakomi kuna papa balobi ke en tout cas hier amoni ke foye pe atubela parce que bani komona danger komi ke mwana wana ko risque akufa. Bande konanga soki zemi evandi bien te d'abord ekoki kozala comme sous libanda ya utérus ou bien pardon utérus ou bien matrice ou quoi que ce soit ekoki kozala problème na mwana ye moko mwana na pesa na danger ko kufa de 2 mois na kobota akozala ne kizengi balo mongol penza mwana moko azo développer te ya bien te. Donc sikoyo bino boboyi ko ndima ba docteur bien sûr boke pa basai na nzambe bon ok nzambe aza capable ya nyonso mais boye bape ba docteur wana nzambe nda pia maili. Alors bandeko nanga mama na sikoto mbake kuna nde mobali sikoyo alobi ke fa lo ba vérité parce que mwana na ya kokufa parce que kuna faut lo ba vérité ko tubela masumu na yo. Alors nde mwana akobika mobali ya ko lo ba vérité ke tangu mwana komaki na ba 9 mois bandeko nanga mwana komaki ba 9 mois ye déjà sikoyo abandaki kosala nini ko toucher mwana ko simba mwana bandeko nanga mwana zaki tellement kitoko ande ko lula mwana na ye soki mama bimi akebio wenze akepie boye akozwa pilipili atie mwana na munoko mwana tanga banda parce que munoko mwana ezaki mo muke moya koti sa penza nini na ezate. Alors soki mwana bandi ko lela na pilipili wana pilipili essuie nde sikoyo nimbula de raina alors bande roboni bisimoke et ko sala ke bande ko la ngai tozo continuer kaka bambula ngo pezo beta biso kaka et ko sala ke bande ko mobali aye koloba ke mwana tanga zaki na 9 mois donc be mwana banga 14 ans na waza na zemi ya bandaki déjà ko sala ye ba acte sexuel na munoko akozwa pilipili atie na munoko mwana bandi ko swaita mwana ko fungola munoko azolela wana yesu ko azo se pénétrer na ye pa ti mwana pe a éjaculer mwana pe ameli ba sperme et comme il a habitude ti na ndenge pe mwana badi okola ekomisiko na système ya ko pénétration o penza ya solo na ndenge pe ti ndenge zemi wana au juste to kende to batato kita eza zemi ya tata na ye bande konanga soki pe bakisi ya basango soki pe nini baza na vie ya bien voiture ndako kitoko nyonso evanda bande kotala ba famille ndenge bazo souffrir siko likambo ndenge wana yaya ekomeli yo ekomeli ye kuna ekomeli mutu kuna bande konanga ta bino moko likambo ya ndenge wana mwana d'abord oboti mwana moko balobi ke zemi evandi bien te bande konga na koti na conseil wana eza ngai nayebi ke na likambo yo mutu na mutu aza na conseil parce que nzamba pesa biso nyonso mayele zoba za te donc conseil nanga kolanda te yo pe pesa ya yo wana kuna pesa to sengisa kaka ba idée parce que likambo ndenge koleli mama wana ekozala pe ndeko mwasi pe na ndeko mwasi mususu pe aza na zemi na minute oyo ba docteur balobi ke mwana avandi mabe mwana za kizengi patasa azolobaka kete na sambela nzamba kosala bandeko na ngai soki ba ezalaka bombe bakizengi baza te me bakizengi baza na bango te même azomona ta ndenge nde tozalaka ozobela o comprendre que santé eza eningani nazoloba na nzambe me nazomela bakisi
Ezate ke na omela kisi moko te na lobika te nzamba ko sala te nzamba ko sala na travers pe ba kisi onazomela nzambe pe azosala. Alors bandeko na ngai elo na koloba na likambo aboye penza bandeko esalinga pasi na mawa soki eza mwana na ngai tango na kutu na yebi nanu teke zemi eza mabe na ko jamais na kobanga ye mwana azala moko azala mibale azala misato aza mwana ngana kozwa bana nyonso ndenge moko. Premièrement na kolinga na yeba yebisanga mobali aza nani. Soki mobali aza na ye mobali mosusu eza tata na ye te eza yaya na ye te eza ndeko ya famille te na kolinga pe zemi wana elongwa te. Toaka me bana na nzambe akobota mwana na ye retard ezalaka na vie te avance na vie ezalaka te. Ngai pe mama naza nanu jeune parce que mama naza nanu dans les quarantaines akoki na kozwa soin ya koko na nga na kobatela koko na ngai ekozala nga problème mote mwana nga kozonga na classe aza na 14 ans akozwa na ye pe ndako ya ye moko te na continuer toujours kobokola mwana na koko na ngai. Ozo comprendre. Mais soki baye koyebisanga ke mwana wana aza na position ya mabe donc déjà ndenge na position mabe na kati ya libumu akoye kovanda 9 mois na kati ya libumu wana te. Soki balobi nanga non bako garder ye soki komi ba 6 mois ba 4 banini bako bimisa ye pona position eza mabe wana problème eza te toko avancer. Mais soki balobi ke aza na malformation aza mongol aza maladie mabe mwana wana aza akozala kizengi. En tout cas bandeko nanga ngai mama la danoise na kotika zemi wana te. Bande otina opesa conseil na na yebite ke mwana za ya papa ya ndako na yebite wana oloba ke likamba bongo mwana za na position mabe ba médecin ba koloba toko yeba soki mwana boy koloba tata problème ezate mais jusque là to longola zemi te tozola na no état santé a position mabe mais tozotala tamusu akobaluka tamusu boy parce que mwana aza na kati kuna aza mabe aza mal formé aza na courage te moya baluka bien azo ba position malamu ezate mwana aza mabe nga na kobomba zemi wana te na konga moko mwana 14 ans nga mama mutu na ko signer lokola papa lobaki déjà ke balongola ye pas signer balongoli mwana zemi wana mais nga na kotika la ka ko insister aloba mobali wana nani il faut tika ko yebisanga ke nani ache ye zemi wana na kotika ye bongo te. So iba komi boma abibomi mais ngai na kolinga na yeba mobali ache zemi nani. Soki na ye ko ayeba ke zemi wana eza ya tata na ye ya kobota mwana wana te. Azala mwana ngo aza normal azala vandi bien azala boye jamais na ko accepter ka da vie na ngate na mona mwana na ngai aboti na mobali na nga mwana boye nga na kotika la kosala ngo te na mona ngo te ekoma kutu na nzela na ngate pona na kondima mana ndima lifelo bandeko parce que biloko bongo nzambe pe aloba lisuma munene na ya muke zate pona nini ko accepter biloko salite ndenge wana et puis nga na mobali wana libale kozala te. Boko tangela nga mibali na maboko bosisi mibali na misapa maboko bosisi misapa makolo bobandeli misbasuki na mutu. Moi je m'en fous, vie nanga eza vie na bino te parce que eza normal te. Siko ndenge mwana wana za ndenge wana mobali siko ale ko ndima ke ye mutu abande ko bebisa mwana amelisa mwana ya komelisa asala ye nyonso tu wana malgré moi ça na komaki kolela mobali asilisi témoignage na ye tina suka te mais mwana wana siko yo mama okotika zemi wana donc bota na bino mwana kizengi na kati ya ndako na susi ya mobali no nanu libala na bino epanzani ebebi mwana na nanu mentalité na ye mutu eningani ale na mwana kizengi na kati ya ndako mais non c'est quoi ça? Et puis mwana no pas na danger parce que mwana wana vandi bien te akokipe ko boma e
mukakola mukape boye ake simba yesu ki biloko nini na libumu soki nini ale mwana no pa kufi parce que zemi evandi malamu te bandeko nanga bozomona makambo eza na communauté bozomona makambo nga na yebisaka bino na envie pa komona mwasi moko boye te azokita na voiture na mobali na ye mobali asimbeli ye sak bazali ye boye mobali na ye fidèle yo bazwi no mwa mbanda libanda ozoyeba kutu to soupçonné kaka mwa message ka ya mokele kaki yaya yo wana ngaye mama ozwa envie mama wana o alobaka ngai na simbaka telefone na mobali na ngai mutu na fongolaka nga mna na koni nzoka mbanda na yo na kati mbanda mama wana bana na ye propre ya on a eu ça bino moi Dieu m'a béni je n'ai envie personne botalanga 5 6 8 1 je m'en fous parce que j'ai mon travail aussi parce que c'est normalité bozomona mwana mwasi oyo ndenge donc nayebisi yo agangi no na bavoisin babimi donc sango epanzani na quartier et puis bango bazala ba quartier oyo bakongole bazalaka pembeni bakongole bakomi koyambele telefone mama eza azokoka te azolela biso batozwi telefone yaya soki pe théâtre soki pe histoire vraie bango bayebi na nzambe na bango bandeko esalinga pasi na mawa nalobi no bandeko bolamusa conscience na bana fo kosololaka na bana ata mwana na mobali ata ya mwasi soki omoni kaka akomi réservé akomi kaka chambre alingi soki ozala na bato te mosu mawa ou bien esengo moko mpe eleki exagéré faut kitisa cool down kitana bonyo makambo esengo makasi bo gagner loto yana to partager et bon biso tiki biso ka bongo yo esengo ka ya yo moko mama boye wana bobandi ko partager esengo no eza ya ni likambo no eza ya ni bande konanga to tika bongo te na bana soko so bocho memi makambo na mukili nde bomona ka oyo obota te oza na souci mais soko boti yaya elongwe na bana ekomisu bakoko donc aussi longtemps oza na sa mabele awa misuga surveillance please bandeko bino siko bolobi ni mama wana zemi wana batika ngo mwana wana ya malformation abotama nzambe aza capable akorendre mwana wana azonga na bomoi azala normal parce que nzambe apekisi babenga ngo soki suni soki inceste inceste je crois nzambe apekisi yango mwana koomona nini tata na ete siko na kati ya masumu wana mwana wana abotami na lisumu ali nzambe punition wana nzambe akotika yango akoote yango mwana wana akobotama normal donc bandeko nanga histoire yango wana like partager tant bozo like vidéo ezate ki yozo like histoire wana mais ozo like yango bandeko nanga ozo like yango juste kaka pona juste pona ozo like yango ka juste ka pona osa nini opesa mwa mbokasite kwa na kati ya sous le baoba voilà natiki bino bandeko na ngai bon like bon partager on est toujours ensemble des gros bisous en tout cas bye bye.